Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Bobo, Naila Gauthier. Ma copine, mamie Fomba. Bien, bonne Allemagne. Ah, na yoka okala, ma copine, hein? Aïe, naza bien. Oyebi moko de nazaki kokende Paris parce que ba perruque moko ezaki kune koma ikuna ya copine na biso moko aye penda la coiffeuse pene ya makila. Donc Francine de Londres. Donc azo sa ba perruque moko ki to kona si kutu soke yene na otini la yo. Ndeko ya patience masakuba montema ya papa Alphonse na Suisse. Et on a zali kuna na kende ko zo mo ba bilo na ngape ba perruque koma kuna na Suisse ezoya. Nde na bi moi bien déranger za detaka yo na chérie na yo boni ya za bien chérie na biso. T'es obligé to poto talaka bana balanda na makaka na ba semaine ya jansi pe kala mingi te alors ya yo na roya na moi na bana bisoti na roya kuna mona chérie na biso pe kala na roya vraiment kuna poto fete te na oya te na mikolo bouger te na bien kutu sœur na ngai ma Christine ma Elise na France kuna na oyebi c'est il fallait na ke weekend na bouger te na oza. OK. Merci beaucoup ma copine, merci kala mingi te to njolisa. Kolia mataba. Merci beaucoup. Bana obengo ya na bisa bana ma moto na obisa bomona na parc. Ba zang sate to mona merci. Nsambe na ngai quartier. Ngape na mabe moi so solanga na gentillesse nga na bota na mobali na ye likambo ezo swanga na mutema na osa ndenge nini pona moi so te na bolongo zo sela nga ba gentillesse o mérité pour été je garde l'homme et tona na bambinjo na babiso koka na osunga na problème ko na ko edenga na problème ko kilo pe boyo mona boyo lobina likambo na muntu te au moins ba musupe ba bimisi ayo ki o bien na lobalanga te après lobi akiko panza yo on bien na mona ana ba pile sel na pene baza Michael Mabizambe na ngai faut vraiment pourquoi les sœurs na ngai aza musika na vacances na lukata mutu asunga na problème okobota na mobali ya muntu aobengisa nga fio asala nga mabe te il faut na loba sœur na nga Liliane Pondo Perle aza musika na vacances te ma Michael Kabila maye apesa moko bia sur la bien problème poto bata poto boyo ke beta lisolo na yo yo kango lisusu ba balusi ba komi ko critiquer yo ba komi ko se moquer na yo mais bata malamu bazala kana mokili no sola no na se waza bien sola bien allo Seruta langa boni santé. Ça va. Yaya nanga na bengi yo parce que na sepela na yo na ba calme na yo na ba silence no mo mukie na secret mo so na bengi yo kande na bengi yo parce que na moni que na portaka yo vraiment eza likamno nga mo eza personnel ser nanga po moni biso penya ba noir ko kuta mabete tuba tubeleki mingi omoni biso ko boloba na mutulika moko boye po mutema misusu secret wana ifo bima
pour un sous conseil na yo pour sunanga la délivrance na seka motema moko et comme déranger nga copine nga dans l'Allemagne mami fomba to bana na ye poto vraiment to bani na ye penza ba âge amike tozo ya boti nga na mwana nga moko na bota na kabwana mobali nga et puis quand ndenge ezalaka ya fie na tikela nga msunda na ye moi weekend au moins M6 na moi ba déplacement te ya okena bana mwana na ye na taile bana ake musala donc na bota mwana moko na ye na mobali na ye siko na bota mwana na 5 ans siko ndenge eza boye mobali na ye sokipa na mwana na pe bien so pe na ye na ye mona pesinga mbonga mwana omona biso ba anniversaire ya mwana mobali na ya pesaka ser na nga lisolo na obetela yo lisolo na obetela o ser na nga na oye biso penja vérité même ata ba ser musu na mona bango ko to pesa na ka ba mbote bayebi yango te mais na o confier na yo ya na eza problème moko comme déranger nga seka motema oyo ko se moquer na ngate ko tiola ngate na sengi conseil na sala nini parce que gentillesse a fille oyo et comme ko lekela nga vraiment abengi singa weekend oyo tokende na bana anniversaire school donc ça ni na oka na soni na komo ko ka gentillesse na été mobali tosolola na ye tosolola na rikine miela alingaka kutu te obika mateya ya Pasteur Caleb ntango nalandi mateya na ye na Facebook ko ya bongo na ba WhatsApp atindaka na fani nalandi mateya na ye nalandi mpe su mateya ya Pasteur Caleb ngwamashi azalaka na Afrique kuna ntango nayoki yango mobala ya semeki na nga Sœur Christine ntango nayoki yango oyebi na fani na bi na bote nazali na mwana oyo liboso nazalaki na ye yango na bisemeki na nga oyo sikoyo na bote mobala bato mais il faut vraiment mateya wana ondire kaka oyo pena so nzambe abi jour wana ka eza ya yo eza ya yo amen amen ngai nalingi ka motema na nga quand même ezuba ne motema na nga ezaka na kimia na se défouler nango na bisaka likambo eza bien te moto naza libéré donc naza libéré donc motema na nga ezala pembe neti baimage oyo namonaka papa Camille batiaka na tozokende wapi baimage moko ya claire motema na nga ezala pele vraiment moni eza bien te moto osekisa yo moto osala ozala motema eloko moko na motema ezosala mabe nzambe vraiment nayebi te peut-être mpo mibali baolinganga baobalanga te mobali mosusu moko peut-être ya bien boye ezosimba nayebi te so mpe eza libakela yango mpe ya bongo nazoyeba pe te makambo oyo osalaki yango mpe eza bien te donc fo eza lokola likambo moko okardaka yango ozotanga yo donc linga mokoselibere na likambo wana yango wana nde losalaki okozwafama donc délivrance totale amen. Merci, merci na conseil. Amen. Merci.
na bengo yango na lingaka pour la conseil boye ya kopanza mati site pe na pesi pe nya mutema na ngapo ya biso ya pote za ka kobeba pardon amen. Allô ma copine. Allô, ya boni. Oh ok ma copine, bongo yo, boni chérie. Ma copine yo bana kamotaka. Ma copine anniversaire avant la bento yete la telio. Na boba to boya yete pourquoi ngengwana. Hein? Ma copine, limbisanga. Lelo vraiment. Na ofungwelo motema nanga. Na zo fungwelo vraiment motema nanga ma copine. Na problème moko. Limbiaya pardonnenga limbisanga vraiment limbisanga vraiment limbisanga yaya zana motema kokita zana motema pio yoka ngai ndeko na ya mwasi na yoka ngape na yoka conseil net na di Manila na Londres pa pesa nga conseil mobali pe papa Alain apesa nga pe conseil yoka ka. Ma copine n'a pas problème moi que ça des années. Ils ont concerné biso mibale. Ils ont makamba mwana. Nde na zala boye. Ya zwa kimia. Limbisa ya s'il te plaît. Limbisa vraiment ya. Na solna ba mikolo o ba bike na solana yo. Sœur Nanga Mikaï Mabilama, Sœur Nanga Christine Maëlys na Paris, Christine Baitonge, na Sœur Nanga Liliane, Père de Pondo. Donc, 3 personnes nous ont encouragé, nous avons fait force, la vie na Talisayo. Mais ma copine, ndé nazala boy, na bota na mobali na. Mwana oyo mona wana ya suka wana, oyo linga mingi. Asa mwana mbali na yo limbisa na fali na kuta no boye mais nazo banga réaction na yo MC na kozo banzungu to balutu na mutu limbisa na copine. Allô? Ça moi c'est pas ta sœur Christy. Seigneur. Zambe na bomisi moi c'est pas tout na te beba AVC rumela raté Seigneur Zambe moi ça va jouer ma salinini. Maman Nicole Yemba moi pesa ça émission kitoko sokende wapi Charles Okoto Dieudonné Imambe Alino Bobo Naila Gauthier Claudine Kinwa Bobo